Voilà. Le masque vient de tomber. Ambongo Bimina Poissa a détourné Mbongo. Il y a Église catholique. Jean-Pierre Bemba Gombo confirme changement ou révision. Il y a constitution. Na niveau il y a est de la République. Na territoire ya Lubero. Moto eza ya kopela pesa ya koinda. Matangeza na ngambo ya Rwanda, Mabitumba na RDC. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tozo kende na changement ya constitution. Bapa ya balobi constitution ko change mete. Eba na mboka balobi il faut changer constitution. Eko suka wapi? Eko kende wapi? Merci Baïmoka na ebiete boza ebele. Oyo bozolanda mwana na bino ndeko na bino. Mwana mboka Cédric liboso etando ike la voix céleste. Na pesi bino mbote bisika bozwami. Juste na linga ki na yebisa bino kakake. Na marche oyo na yebisa bino. Que lelo samedi tokozala na marche moko ya kafu na ebi ete soki botali na bilili tozala ki na marche moko ya kafu ya base triomphale pona kosala pe ko soutenir changement ya constitution mais bobo sanate na ebisaki bino ke ambongo assez allé déjà mbongo depuis na Rwanda aye nango awa pour que babanda ko étouffer babanda koyebisa peuple congolais qui va changer constitution te mais awa ndenge tozako ndenge nazo yebisa bino sikoyo na mita oyo ba congolais de père et de mère ba telemi pe balobi net ba mata ba kita toko changer kaka constitution lokola bobo mesano na kosenga na bino bo partager émission bo like bo aimer et puis bon s'abonner massivement. Mon amboka Cédric Azolo Bape Nazo Pantantek. Merci Nabao Nyoso Tuba Kolandangai. Voilà. Na yebisaki bino na débit que le masque vient de tomber. Awa mbongo abimina poisa. Badongolo misu. Babimina poisa. Nini ekomi. Njoka ndengana yoto fandi awa. Gouvernement bimisaka mbongo. Gouvernement bimisaka mbongo. Pona kopesa Église catholique. Église catholique apesa ngo na ba diocèse nyonso. Mais quelques groupes des individus. Na ebisaka bino bandi minyoso Église catholique nazo combattre Église catholique te. Mais nazo combattre le système oyo ambongo a instruit na kati Église catholique. Yango ndeza mabe parce que abungisi bato vision ya lola. Olie ki ala kisabato ate ya bato ndenge nini bakokota paradis. Ya komi kote ya bato pe kolakisa bato ndenge nini ya kobarkanize mboka. Et tandis que Bible zoloba ya kaisala pesa na kaisala. Ya nzambe pesa na nzambe. Jésus tango yaki na mokila répondaki bango clair. Mais lelo mbongo abungisi vision. Azozo ape mbongo. Gouvernement zo soutenir Église catholique. Ezo pesa 47 millions par an. Akabolango na ba diocèse nyonso. Mais ambongo ute michole na Fulgence Muteba. Mbongo wane kombaka na ba diocèse te. Ndenge nazo ebisa bino ba prêtre ba curé de la paroisse ba siriki balingi ba banda marche contre ambongo parce que ambongo abandaki akendeki na Rwanda kozwa mbongo pour que aya na yango sikoyo abanda ko panza apanja sikoyo mbongo wana pona ko bloquer batu pona ko yeba ete basala ba marche
pour na ko boycotter changement ya constitution. Toyebisa kibino ba oyo nyonso tu bino bomona wana ba kozala bloqué quelque part. Makambo tolobaka yango ye monani ambongo bloqué quelque part. Tango lukaki makambo Papa wa Rome azala kite. Papa Belelio bima na makambo wana. Parce que amonaki déjà liboso. Papa yebisio bima na makambo wana mais ambongo alingi koyoka te pe alingi ko bima te. Lelo ndenge na zo ebisa bino boye. Ambongo akimi mboka. Ambongo abimaki na porte. Kozonga na ye akomi koluka akota na fenêtre. Pendant comment partager mission et ça chaud. Na yebisa kabino mwana nkoya zankoi. Président Tshisekedi banda ateka nguba te asala commercité. Avant de la politique ya mboka. Ndenge na yebisa kabino kwanga botikela bateke basala kwanga mais politique botikela ngo IDPS. Lelo toza awa ambongo a détourné mbongo. Boyebi bino moko na yebisa kabino eloko oyo. Jésus na Jida bawela mbongo. Parfait ya mwana mwasi. Ne place Jida tala lobi non. Il faut parfait oyo. Il fallait mettre te kayango autant. Pas tous au mbongo to tia na poche. Mais parfait oyo et bebi na makolo. Ndenge nini? Ne omoni siko na mita oyo ambongo na président Tshisekedi bazo wela mbongo. Mais mbongo yango Tshisekedi apesa mbongo. Akabolango na ba diocèse nyonso tu ya église catholique ambongo azumbongo wana nyonso a détourné mbongo akomi ko salelango ye moko 4 personnes bisanga ya banganga ba détourné mbongo awa communauté internationale batali pe ba moni mokili yebi ke ambongo a détourné mbongo oyo il fallait bakabola kango na ba diocèse nyonso ambongo azumbongo wana nyonso ye moko aleipe agboli yango ndenge nazo ebisa bino makambo eza koinda soki ozoyoka silence et puis chole tala batu mususu aleki na media pona ko défendre Jean-Pierre Bemba lobaki alobi ba preuve ezali soki oboyi bakolakisa bino bordero awa ndenga nazo ebisa bino soki chole aboyi bordero eza oyo babimisaka mbongo 47 millions par an bakabolango na badiocèse nyonso lelo chole akei pona ko démentir yango mais Jean-Pierre Bemba Gomba salobi ba preuve ezali ambongo bakangi ye liboko na saki ambongo akomi komela mbongo ya badiocèse nyonso bongo akomela nde yo te mutabo soki bosimbisi tâche aliana na communauté internationale 50 000 smartphones oyo c'était prévu kabolango na campagne akabola moins de 10 000 nyonso tu ambongo atekango etekama wana mweshe mbongo nyonso kabola ye na chole na utemi lelo mbongo 47 millions mais mbongo azofungola munoko pona ko critiquer mokonza nzambe mokonza ya mboka. Quelle confusion! Yo nani yo telemela mokonza mboka nenga na yebisaka bino yo mbongo telemi est-ce que yo za na impérium ofandi olali olamuki non chef de l'état akende peuple congolais ba souffrir nani abosani ta que Jésus-Christ de Nazareth tango ye atiki na mokili est-ce que azwaka mana kitaka po elesa ye Jésus ye na mokili ateka kutu bibonga Jésus mama na charpentier sete kutu na liboko oteka
ake kobota makutu na ndako ba meme kutu ba regreta e kolela ya mutu na ya ba meme différent mais yo fandi na distraction olie ki oluka obunda lokola mobali mais yo zo bunda te yo telemino Tshisekedi abanda kolamba loso na madesu aya kotike longo na ndako tala confusion yo zanango nini yango boye luka bunda okozwa kaka même Bible lobi oya lukiti ali ate yo zo lukate ovani na ndako ovandi kano Tshisekedi va partir akende wapi mboko ya ye akende wapi mboko ya ye akende wapi bitumba webi pona nini ambongo zo bundisa changement constitution parce que ayebi que soki lelo to changer constitution ya mboka na biso est juste stabilité lelo biloko na biso nyonso ndenge bomona lelo poteka ezosenga il faut communauté internationale bavanda bachela o prix ya biloko na yo tala confusion tu kosalema na niveau ya Angola nayebisaka bino mwana nkoya zankoi retour ya mwana mboka na niveau ya Angola baimboka boyeba ete ba décision nyonso oyo bazwaki na niveau ya lobito mokonza mboka aboli yango akosalela yango ata eloko moko te parce que ba partenaire fiable oyo bazana mwana mboka Tshisekedi basolola ki na vidéo conférence pendant 3 heures du temps 3 présidents parce que nayebisaka bino le monde est multipolaire. Parmi les multipolaires, il y a monde RDC tozana kati parce que tozana tous les matières premiers. Toza grande puissance. Les lots place oyo bazo traité makambo ya mboka ya Congo. RDC aoki kozala écarté te. Tala touche balingaki basimbisa biso. Poste oyo ya droit de l'homme. Ba pesa ki yango pour que bakangisa biso minoko. To bundate, to bomate, to salelo côté, to condamner mutute. Lelo pour que o salelo konyonso, il faut otuna accès na communauté internationale. Conseil de sécurité et vanda et siéger et pesayo aval. Ya côté kabilo konayo. Quelle confusion! Lelo bakay na lobito. Mokonza mboka lobi oui. Kosala nzela chemin kolongwa kolweziti na poro ya lobito eza nango malamu pona nini te basali nzela wana kolongwa lobito tina ba Congo ou soit na Bandundu soit na Équateur ou soit na Grand Kassai pona nini bake kopona kaka na kolwezi mais Tshisekedi ayebisi bango clair kosala terrain wana oui mais eloko ya liboso tolukana no kimia na est de la République soki omoni Joe Biden atiki États-Unis d'Amérique aye na Congo aye ne ko imposer mokonzi mboka mais chance et gloire à Dieu akutani na mama Nezemo facha ebise face à face aebise d'abord to solola nano kimia ya mboka tokoki ko solola ben na sécurité tandis que ngai peuple nanga bazo kufa na niveau ya est de la République mais bino bo vanda minerai ngo ya bino biso dotinda kan Nzambe akabola biloko nyonso zo ba minerai nyonso ma biloko nyonso to mokida ko tika ona RDC mais Eden ezalaka na Congo ti yo yebite ndenge na yebisaka bino Eden ezalaka na RDC Congo. Yango nde monaka tous les minéraux stratégiques ezawa soki otali na Job 21 Bible zoloba clair Nzambe a créé l'hippopotame mais ake kotia ye na fleuve le plus doux au monde. Fleuve le plus doux au monde c'est le fleuve Congo. Nde omoni l'hippopotame batonda et kalamingi te d'ici 2035 tokolongwa na guerre ya ba minéraux tokokoma na guerre ya mai parce que mai nyonso na mokili ekobeba mai ekotikala ya kitoko pe ya kimia fleuve Congo
Pendant que vous partagez mission, vous likez, vous aimez, et puis vous s'abonnez massivement. Wabino Mwana Mboka Cédric Azolela. Tu sais qu'il y a ici bango clair. Minere nyonso ya mboka na ngai ekobima britité. Il faut nyonso ezala traité awa. Nyonso ekobima ezala traité awa. Tala escroc, ba escroc. Na benga bango ba aventurer parce que ba na eloko te. Depuis ba kosa biso partenaire privilégié. Mais ata sardi, ata société à sardine yate, ata société à batonga yate. Yomo nangote ke eza kiyuma. Joe Biden a présenté 1 million de dollars américains pour na kosala projet ya développement mboka. Et tandis que ba partenaire wana babimisi 150 milliards de dollars américains. Siko na yo moko miso emonate entre 1 million de dollars na 150 milliards topo nanani ata Tshisekedi ba aveuglé yo kaisa okiko ndimango kwa yo partenaire privilégié qui privilégié na oyani mais ceux qui osent privilégier ton super partenaire prioritaire ton super partenaire prioritaire ndenge basa wana liso likolo ya liso. Et puis Chine a ebisi mokonza mboka. Bazo préparer sommet. Les 14 ba kende lisu na Angola. Oyo Angola le président Joe Lorenzo a lobby clair ayebi so eloko nini kosala te parce que yo ozo sala négociation mais mutoyo ozo sala pona ye pona ko négocier aleki na mayele aleki na politique. Yango na Donald Trump ayebisi bango ayebisi Lorenzo bobo ngama d'ici 2000 d'ici là ceux qui n'a sali remise et reprise le président Lorenzo a kozala lisusu président na niveau ya Angola te il faut ba changer ye et le ménopause politique aye a assuré bango tina ndenge azongi mais Joe Biden Donald Trump ayebisi ye au lieu que okene na source ya makambo projet ya corridor sans minerai ya RDC et ko produit ne lokote et côté petit secret da kangi bango kleboa minerai nanga et ko bima britité nyoso tu ba ko sala ngo awa place ya mokonza mboka Tshisekedi mabe na yeza wapi mabe na yeza wapi a côté botelemi pour ko boycotter changement de constitution. Ba imboka nyonso ba oyo nyonso tu ba meka ki ko benganga pe ko finganga pe ko lobelela ngai likambo etali Jean-Pierre Bemba Gombo yo yebi Jean-Pierre Bemba Gombo ko lekanga yo muto benginga yo yebi Bemba ko lekanga yo yebi makambo nga na bunda po na Jean-Pierre Bemba. Hein? Jean-Pierre Bemba na lobaki clair bitumba ekomi ya ba congolais contre ba étranger ayebi ke constitution wana eza bien te mais biso lingaki akende tout droit au bi lokola na uti kolanda secrétaire ya MNC a uti ko incréci alobi ezala révision ezala changement bango bandimi oui place wana sikona kobetela ye maboko eloko ngai na lingaka yango wana parce que tozo combattre ba anti-valeur ezate kozana mwana mboka pe ozalaka na sima okosaka lokola ozana ye biso tokobetela o maboko te na betela o maboko na yembela yo na niveau ya Équateur précisément na mbandaka nazalaki parmi bato na équipe ya chargé à mobilisation ensemble na Francis Zorino choka mone longa koyeba mwana mboka Cédric na bénéficier na nini na MNC place likambo eza il faut ko incréci bana mboka un leader tango mati pona ko pesa opinion na pesa yango clair
ezala changement, ezala révision. Nous sommes d'accord, oui, avec Elio Maboko. C'est ça. Mais ce qui est nyamu nyamu, okokutana na biso na nzela na yo. Okokutana na biso na nzela na yo. Yo muto vandi olo bananga tribalisme. Tribalisme ani. Quel tribalisme? Ye mokona no mokonzi mboka azo sala ki tribalisme te. Ngai sikoyo nde na banda ko sala ki tribalisme. Yo muto vandaka lelo nga na koyebisa nga na mungala na tribu ana mongo. Sikoyo pona nini te na soutenir Jean-Pierre Bemba. Nazo soutenir Tshisekedi depuis Kala. Parce que naye kota la vision depuis le père à Komaka na Mbandaka. Bato bayamba na terre bakusu. Mbule ebeta na yoka discours ya papa wana. Ndelo ke tirangai. Kena longwa na MNC. Yo le kinga. Même Jean Lissembusa oyo ngana votaye na lia te loko na ete. To comme inata koyebisa na ba vérité. Tribalisme ni no Tshisekedi azanango. Jésus-Christ de Nazareth a utilo la tiki lo la ye. Mais parmi les 12 apôtres, 10 apôtres bandeko na ye, 2 apôtres étrangers, Pierre na Thomas. Les restes wana nyoso famille à Jésus. Mais les lots Tshisekedi ata bino moko. Ceux qui na lobi na tangela au partage na niveau ya gouvernement. Okobenga muto na tribal ndengeni. Président de la République ye moko muluba. Directeur cabinet na ye Moussouaïli. Quel degré? Totika Bavantiko, chef du gouvernement, Moukongo, premier ministre. Président Assemblée nationale. Deuxième institution à Mboka. Azanan. Moussouaïli. Président Sénat. Azanan. Katangé. Chef d'état-major général, il y a Simi Arménion sur Soda, il y a Soda Katangé. Yé moko mokonzi. Commandant ya ba garde républicaine. Azanan. Katangé. Bolingi katoloba. Biso na Équateur nenge tozabo. Tozana 7 ministres. Tozu 7 ministères et puis ba ministère clé. Ni nango bo sala. Basala kapendenge nini. Ba poste nyonso ezo diriger mboka. À part cour constitutionnel, conseil supérieur des magistratifs, Moulouba. Ce que yé moko ndenge za bona ba poste wana nyonso azaka ka président na conseil supérieur des magistratifs. Nyonso tu wana akabole libiso nyonso. Tous les tribus basala kapendenge nini yo vandi obanda kofinga ye ata nzambe alola azomona makambo yo ozo sala lelo ndenge nazoyebisa bino sikoyo opération bauti kolanse na mwana mboka Jacquemaine Shabani opération Ndobo tolela kia wa kuluna par-ci par-là. Baza ba kuluna te. Nanga yebisaka biso. Nanga yebisaka biso boy. Dans 3 mois na kokoma na Kinshasa. Mais nanga lingaka ya na nzelani. Alingaki asala afidèle bis. Mais na manière mosusu. Manière nini? Na kinya wa basi bakota. Tozalaka na bango awa. Ba M23 na yebisaka bino opération Turquoise na 1992 bakota en vrac en gros mais babima en détail na entrée ya Afidel Kabila memela biso bakadogo bakota en gros babima en détail ndenge tomonaka James Kabarebe chef d'état-major général, Aza chef d'état-major na Congo, Aza chef d'état-major na Rwanda. Congo ezalaki déjà vendu.
Pona nini na Rwanda na RDC bazalaki na ambassade moko. Eyebisaka bino lokote. Na RDC na Congo bazu ambassadeur ambassade moko batie wapi na Congo. Na Rwanda tozalaki na consulat. Tobengana ambassadeur Versa Kareka. Bongo ya biso aza côté azonga bomona. Pona koyebisa bino ke tozalaki na ambassade moko. Congo ezalaki dirigé na mutu moko Paul Kagame. Kabila ezalaki gouverneur. Comme preuve na fête il y a 50 ans il y a indépendance. Bomona ki yango awa na Kagame na Kabila nana yaki liboso. Kagame ye na sima. Koya ye Kabila telemi ba oyamba Paul Kagame président. Mais yo Congo vani na distraction. Lelo na époque ya Kabila po bima ministre il faut le kana Rwanda. Ba pesa au consigne. Yango no monaki Tshisekedi alobaki alobi mboko ese kufa kala. Mboko ese kufa kala. Tango ayebisaki bino bozwaki yango théâtre. La raison pour laquelle Mwana Mboka Jacquemaine Chabani a lancé opération Ndobo. Cela veut dire récupérer tous les Kuluna. Ceux qui bakangi Kuluna, bakozwa Kuluna, ceux qui ba condamné à mort, mbala moko bakobomaye. Les alisute makambo baboka wana prison parce que boleki ebele. Prison oyo bakoboka bato bazana ba infraction ya minene ba détourner d'argent. Mais ba criminel obimisi lichato kata mutu. Biso ba bantu tozalaka na système ote. Pozwa lichato kata muninga mutu oyo kapasi. Mais na regretter lelo makasi. Biso tozo sala marche. En face du monde tozalaki en direct. Mais tomoni bana ya Martin Fayulu bakulu na bachele bango na eside na coin ya triomphal babimisi ba machette en face du monde lelo monde entier bamoni ke Martin Fayulu aza ko berger bakulu biso to bunda to récupérer pouvoir au simba lichette. Les mêmes histoires se répètent. Ndenge toyebisaka bino lelo na ponga biwana pour les cas 18h problème sérieux ezala mobali ezala mwasi bazo botola bato basaki bazo kata bato na ponga bikaka oyo. Merci mon général Blaise Kilimbalimba na acte sali o récupérer bango oui parce que marche ezala ki pacifique babimisi ba machette ndenge nini. Bana mboka bitumba makasi na biete bazo signaler nga ngonga kei pe ngonga esiri. Mena koyebisa bino na niveau ya Lubero bitumba ezalaki makasi oyo bino bozoyo kake moto emati makala etikali. Porte-parole ya Alliance Fleuve Congo asengaki na gouvernement congolais précisément na Mwana Mboka Tshisekedi pardon bofungola couloir ba elema ya M23 FDLR ba elema ya RDF ba elema ya Alliance Fleuve Congo ba bima na Lubero précisément na Kikumbo. Mais awa ndenge nazo ebisa bino merci na FRDC merci na bawazalendo basali bango sese kumbu cheku pona nini ngana komituna bitumba na RDC mais matanga na Rwanda qu'est-ce qui se passe au juste nini koleka bobo sanate Mwana Mboka Tshisekedi alobaka pe alobi pe azo répéter toujours bitumba oyo tozo bunda suka RDC nde tokolonga yango mboka na biso ekokene na maboko ya bapaya te nyose kosuka awa ba oyo bakimi bokima lelo ndenge bomona Jeannette nani ezala Jeannette Kabila
ezala Olive Lembe tango Tshisekedi alobaki Kabila aza promoteur ya Alliance Fleuve Congo lelo amemi nanga na baerreur baeriki kuba ndenge baza 5 nayebisi bino dans 2 semaines bazo crucifier bango lokola Jésus oyo batunaka na Barabas na Yesu babakana nine kulusu awa lelo peuple congolais lelo ndenge nazoyebisa bino pe naza koannonsele bino Eric Kikuba oyo bino boyebi collaborateur ya nanga dans 2 semaines bazo crucifier ye bango nyonso bakobaka bango na croix bakoboma bango à live monde entier bakomona parce que déjà Assemblée nationale basi ba signé déjà degré pona ko condamner pona ko boma awa ndenge nazoyebisa bino bandako nyonso ya kone nanga oyo nyonso eza na Kinshasa eza peuple na 12 maisons oyo gouvernement a repéraki yango batie yango sikoyo bakomi koteka soki oza na mbongo kenda epa Costa Mutamba akoteka ndako mbongo wana bakozwa yango batie na gouvernement parce que nanga basi bakondana ye déjà condamné à mort ndenge atambolaka azaka ebembe ndenge alobaka azaka ebembe ekoleka te tozokende na changement ya constitution tous les traites oyo nyonso bakokota pe bakozala repéré wana bakokondane bango peza isu ya munoko te bakoboma bango à live. Merci baimboka nyonso ndenge bozolanda ngai constitution na biso toko changer yango parce que Jésus tango a changé la constitution ba ange alola basirika te na tuna kabibino Bible ezalaka na Ancien Testament tango Jésus a changé et comme Nouveau Testament est-ce que ba ange lo alola basirika biso ba spectateur tobeta maboko parce que Jésus a lobby a changé. Chilombo Félix Antoine Tshisekedi lelo tango alingi a changé bon biso ba Congolais de père et de mère to vanda to beta maboko to sepela bino ba spectateur ba paya communauté internationale bokanga minoko na bino Congo eza ba Congolais ekotikala ba Congolais mwana mboka Cédric Asuki na pesi mbote na ba paternel nyonso ya mwana mboka Cédric oyo babengaka mwana mboka awa boye merci na bino nyonso na yebi ke boza ebele pe na lela bino fort merci vraiment numéro nanga na yebi ete ebele boza nango moyen na pesa ezate mais ba pesa biso code ya kindoki plus 243 eza code ya mboka tozana bitumba ya 9 pays voisins parce que Tshisekedi alobi na zobongisa pe na bongisi bitumba ya 9 pays voisins 2 plus 4 eza 6 plus 3 ya suke sali 9 toza ko représenter plus wana liboso eza communauté internationale parce que to bunda na communauté internationale ndenge tobomi bango na Kikumbo tobomi na ba américain tobomi na ba français tobomi na ba hollandais bango nyonso o bino boyebi na autant ne tobomi bango mais to récupérer pe ba munitions nyonso o bango bakota kinango tombola liboko mwana mboka ezala ki mwanze tepe motindamite kasi elongi na ye moko ne ekitaki mpona kobikisa mbonga Congo nzambe alola nzambe abakoko abatela moko na moko yo Congolais de père et de mère kobosana te ava olala osambela pe obondela pona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala protégé. Merci.